Parce que nous avons deux mondes. Parce que le monde spirituel contrôle le monde physique. Déjà que makambo nyonso ya yo e bandaka kaka na molimo. Mais muto abonzoto ya comprendre que makambo nyonso ya ye bandaka kaka oyo la moni nde andimi yango. Comment combattre spirituellement? Satan a un pouvoir. Satan a un clé à l'iféloté. Yesu abotola ye. Ancien Testament Nzambe na Satan bazaki na contrat. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a plus de contrat avec Satan. Combat spirituel, qui contre qui? Quelqu'un ne peut pas être sauvé sans les combats. Parce que sujet à sujet, chaque sujet est très important. Toujours bunde la pona molimote, toujours bunde la pona l'âme. Parce que si tu as perdu l'âme, les anges n'ont pas les âmes. Mama, okoti awa, nakati andako yu. Osa la bilambate 1, 2. Osa jeune fille, combien on est? On a nazaki na kati avion. Totuni OK, yebisa biso avion ni na lobi eza combo. Eloko esaliki akwea, ezaki pétrole silaki na nzela, yebo azaki pilote. Apocalypse Satan akoma na mapapu, akoma na mitu set, akoma na mapapu, akoma opumbwa. Mais siko nazo sambela ka ndengi wana, mais eloko moko te ezo changer. C'est parce que comprendre que Satan a changé sa stratégie. Que boyeba ke tant que bana nzambe biso peto pumbwa bebi ke kwa ba démon misusu sokoza baptisé par l'eau. Si tu n'es pas baptisé par l'eau, ok au bout de ça ba démon nati. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Koleke mapapu masopi mafuta. Toko kesi ana longo na nzambe oyo mabenga na makomi. C'est un grand plaisir de vous rencontrer en ce jour béni. Je vous dis encore shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ. La vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany, toujours à mon poste, comme dit Habakkuk. Donc, jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser, certainement. Aujourd'hui, nous continuons dans cette émission Table Sainte avec notre bien-aimé, le prophète Ali. Mais avant toute chose, je rends grâce à Dieu à travers ces cantiques pour la vie, pour la force et pour cette année 2022, excusez-moi. Et sans plus tarder, je demande à l'Inkiakala Jéramokwa, à la régie, de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus.
Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Nalobi adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Mobaya Mungu iko wapi? Mabia Nzambe zapi, tuko ensemble. Papa Guy Labala, maman Lauriane, lui maman Lauriane Labala, et puis les enfants, je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Je tiens aussi une fois de plus à faire de gros coucou à maman Betty Kokelea, papa Théo. Là, je pense aussi à ma sœur, à moi-même, que j'aime beaucoup, Nekab, depuis les Issa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pourquoi pas, maman Foura et papa Caïs. Je regarde déjà l'homme de Dieu, Shalom. Shalom, bien-aimé, shalom, shalom à tous. Maman Tiffany, shalom. Que Dieu bénisse. Bonne santé. Très bien par la grâce de Dieu, Nzambazo Batela. Le Seigneur a Nzambaza Azamonen. Et puis Azara Bolamo Ebele. Sur total place à Zouaga Bissou, la place Tozali Lelo, ba Ebele ba kufa na tawana, mais Bissou Tolekaki. Et Zaga Ngolo. Amen. Merci, prof. Tozo continuer à maman Kamnapiso, na thème Napiso sur la démonologie. Démonologie, l'étude de démons. Voilà. Comment ça a été la fois passée, votre émission? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé dans le vraiment, ce sont les enseignements et les témoignages que nous voulons. Parce que la Bible bien dit que mon peuple est en train de périr au manque de la connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas la connaissance de l'école, ce n'est pas la connaissance des choses du monde, pas la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance spirituelle. Parce que nous avons deux mondes. Et dans deux mondes là, il y a le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique, ça dépend du monde spirituel. Parce que le monde spirituel contrôle le monde physique. Ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ça la réalité. Lorsque la Bible dit que nous ne marchons pas par le vu, nous marchons par le vu, nous marchons par la foi. Cela veut dire, si tu marches dans la foi, cela veut dire, toi, tu comprends, tu as déjà comprendre déjà que makambo nyonso ya yo e bandaka kaka na molimo. Mais mutu abonzoto ya comprendre que makambo nyonso ya ye bandaka kaka oyo la moni nde andimi yango. Mais biso tondimaka eloko to monite. Mutu bako ye biso ke oza na sida. Mais yo siko ozomona sida yango te na ndenge ya physique. Suppose yo oyebi ke sida wana source nango ebandi wapi? Na molimo. So il faut que na molimo obuka puissance ennemi démon wana yenda imemaki sida na vie na yo. Tango buki démon wana na kati ya molimo o amemaki sida na physique okende pas docteur boy. Docteur alobi sida esa isute. Ayebi a comprendre yango te parce que ça commence dans l'esprit. C'est ça on appelle le miracle. Amen. Amen. Merci prophète. Tosuka kibisika tokoloba lelo combat spirituel. Comment combattre spirituellement? Topé le combat spirituel. Lelo mingi temps église de réveil bandaki izana na makambo ba combat spirituel wala te izana ka église de réveil to la muki ba bonde la kama ke ba yeba ke to bando combattre ba démon to bando za ki te important c'est à combat spirituel les alliés nin parce que la Bible nous dit vous combattez dans la victoire mais pas pour la
victoire. Maintenant, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Mais l'importance de combattre, c'est quoi? Ok. C'est vraiment très important, question. Ce que la Bible a parlé sur la question aussi de l'alliance. Amen. Jésus, lorsqu'il a combattu, il a vaincu pour nous tous les combats. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de combattre l'ennemi pour avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire avant des combats. Ce que nous faisons, c'est, on appelle ça comment? Comment je peux faire? Je peux dire ça. C'est Dieu nous a donné la grâce. C'est-à-dire, assez à beti bangu na nyonso, assez à bouki bangu ba puissance nyonso ba koki robundisa biso nango. Et loko ennemi atikali nango ezaka ba trick. Ce que nous on est en train de combattre, ce sont les tricks, les déceptions de l'ennemi. Comment il fait les choses pour que nous triquons. Satan a un pouvoir. Satan a une clé à lui faire l'ôter. Il est sur boto là. À boto la clé, il y a nini, il y a mort. À boto là, il y a mort. C'est des ezana maboko à Yesu. C'est pour cela il a dit, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit, toute l'autorité m'a déjà donné. Matthieu chapitre 28, verset 18. Il a dit, toute autorité on m'a déjà donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il a dit que Dieu, Jésus, en révélation Apocalypse chapitre 1, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1, commencez par 1 en 18, il a dit, il a déjà pris, Jésus a pris, il sait, je suis le ressuscité, je suis la vie, celui qui est vivant. J'étais mort, je suis vivant. J'ai avec moi la clé de la mort et de l'enfer. Tu as compris? C'est parce que Satan n'a plus la permission d'amener quelqu'un dans l'enfer. Satan n'a plus la puissance d'amener quelqu'un dans la mort. Amen. De tuer quelqu'un. S'il te tue dans ta vie, c'est parce que tu lui as permis. Si Satan a pris quelqu'un dans l'enfer, parce que la personne là lui a permis d'aller en enfer. Parce que c'est Jésus qui a la clé. Si c'est Jésus qui a la clé, c'est que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que à celui que mutuo tozo sambela, mutuo tozo kumisa, yenda za na ba clé nyos, yenda za na ba autorité nyos. C'est pas comme l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu, la clé de l'enfer et de la mort était dans les mains de Satan. J'ai déjà dit ça dans l'émission Msusu. Dans l'Ancien Testament, nous avons Satan un contrat. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a plus de contrat avec Satan. Il ne peut pas même t'accuser. Alléluia. Il ne peut pas même t'accuser. La personne qui, toi-même, tu peux t'accuser toi-même. Il y a des gens qui s'accusent themselves. Ils disent, oh, Zambé, peut-être aux autres punir, péché, on a ça là, avant la comme mon Christ. Mais prophète, dans le combat spirituel, bah te belé, bah baraté, bah combattre, topé dans le combat spirituel, combat zalaka qui contre qui. Ok. Bien aimé, dans le combat spirituel est vraiment très, très important. Dans le moment où de fin des temps, Jésus-Christ revient. C'est le temps vraiment, il y a repentance, il y a combat. Lorsqu'on appelle repentance, on appelle aussi la délivrance. On appelle aussi le combat spirituel. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas être sauvé sans le combat. Sans verser le sang, il n'y a pas le pardon. So, importance, il y a combat spirituel. Nabatan Oyo, et c'est très important parce que sans combattre, il n'y a pas la paix. Amen, Maman Tiffany. Je crois que la question na yonde tunaki eza koloba que nakati ya ba église nyonso oyo tozana ngo sikoyo na ba église de réveil oyo tozana ngo sikoyo mingi batu babosa na ezalaka nde combat spirituel. Ba concentraka na makambo ebele, mais combat spirituel babosa na kango. Oh, ba misusu ba sala kango, mais ba sala kango ndinga bien. On est là? Oui, nazolanda. Ah, siko. Ce qui n'a l'autre fois on a parlé que il faut faire comment qu'il a place où il y a combat spirituel. Combat spirituel, qu'est-ce que c'est le combat spirituel? Combat spirituel, ce sont l'esprit contre un autre esprit. Esprit ni esprit. Esprit de Dieu
contre l'esprit du Satan. Ton esprit est contre les esprits qui sont en train de te... les sorcelleries, les esprits mauvais, les esprits de la maladie, l'esprit de la pauvreté, l'esprit d'échec. Il y a des esprits qui sont contre ta vie. C'est pour cela que Nzambe, il fallait appeler sa biso molimo mosantu pour induire, à connecter na esprit na biso, pour biso toko kakaka kobundisa ye te Satan, mais il n'y a pas kobundela po na biso. Ok, je vais faire ceci. Bien aimé, bolandanga bien. Dans les combats spirituels, ce que ça la combat, il faut comprendre que sujet na sujet, chaque sujet est très important. Avant Bandakubunda, tu dois être bien préparé. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas être bien repéré avant de commencer. Ok? Cela veut dire quoi? Ceux qui ont bien préparé, qui ont gagné, c'est-à-dire ta préparation est 50% de la victoire. C'est eux qui ont déchets. C'est pour cela que Nzambe va tinda mutu. Il faut déjà préparer très bien. Ok, dans le combat spirituel, tu dois comprendre d'abord le sujet du combat spirituel quand on est au lobby. Premièrement, tu dois comprendre qui tu es qui. Amen. Dans l'esprit, l'homme c'est l'esprit. Il a le corps, l'âme. L'âme, c'est ça, te penser, test na goût, te vue, toucher, oignon soana, ils ont connecté dans ton âme. Du sang, tu vois. Parce que Dieu a dit ne pas boire du sang, parce que dans le sang, il y a l'âme de quelqu'un. Ok? So, tu as ton corps. Ton corps, c'est ta maison. Tu as ton esprit, c'est toi. C'est l'image de Dieu. Dieu est esprit. Tu es créé par l'image de Dieu. Tu n'es pas créé par une autre image, l'image de Dieu. Si ton esprit vient comme ça physique, on va voir c'est Dieu, l'image de Dieu. Amen. Deuxièmement, l'homme a le quoi? L'âme. L'âme, c'est le qual, le qual, la combat spirituel. L'âme, c'est l'endroit, le champ de combat. Ah, tozo bunda pona muzotote, tozo bunda pona molimote, tozo bunda pona l'âme. Parce que si tu as perdu l'âme, les anges n'ont pas les âmes. Le sorcier n'a pas, le démon n'a pas les âmes. C'est l'homme qui a l'âme. Ce nyo soto combattant, c'est que l'âme na yo. Ekota lola. Amen. Yamwana mona katana batombo balobaka que son âme repose en paix. Balobaka son esprit. Amen. Jésus tangu akufaki, son esprit est allé dans le ciel. Il a dit Père, dans tes mains, je donne, tu commites mon esprit, je donne mon esprit. Mais son âme, il n'a pas dit dans tes mains, je donne mon âme. Parce que son âme est partie en enfer. Parce qu'il avait tous les péchés du monde en lui. Alléluia. C'est Akendaki enfer. Akepena poté kuna bouki ma porte. Parce que son âme était quoi? Et ça qui n'a péché. N'a pas commis les péchés. Amen. Il était innocent. Amen. Ce makila na etango il est là qui mokili mobimba ningani. Mokili mobimba kozala ki earthquake. Na kati ali felope et ningana ki ke mutu moko akoti awa asa mutu awati. Il fallait pas azala, il fallait kota lol. Amen. Ya mwana faut assez quoi. C'est pour cela que vous comprenez ce sujet, vous devez comprendre. Pour na mutu à combattre molimo, il faut y faire comme molimo. Ok, maman? Comprenez-le quoi? Les combats spirituels. Pour combattre ce combat bien-aimé, il faut y faire au kota na kati ya molimo. Okoki jamais soko okuti voisin aza physique, ozo bundisaye. Aza physique, okuta na mutu aza physique. Mais si on combat dans l'Ancien Testament, ce qu'on t'a bien. Dans l'Ancien Testament bien-aimé, combat ezalaki physique. Pour bana Israël, na batu nyonso ya mokili, bazalaki né de nouveau ti. Accès ya kozala né de nouveau ezalaki te parce qu'ancienne alliance ezalaki na makila ya ba boule, na ba meme, na ba donkey, ba bando ko chaka makila. Moyen mutu azal abika. Moyen mutu azala né de nouveau na Ancien Testament ezalaki te. Même Abraham n'était pas bon né de nouveau. Même Isaac n'était pas né de nouveau. Même John le Baptiste n'était pas né de nouveau. C'est la première personne au azalaki né de Dieu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. So, il avait la puissance d'entrer dans le monde spirituel et combattre l'ennemi
Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il faut faire beaucoup de frères, beaucoup les fils de Dieu. Amen. So, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est pour naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau dans l'armée de céleste. Amen. Mbalamoko tango ozalaki né de nouveau mbalamoko. Comme ton esprit était mort, c'est vous allez vivre na ton âme et ton corps. Tu étais comme un animal. On était comme les animaux. Moment où tu es né de nouveau mbalamoko, ton esprit au commis déjà il y a monde de l'esprit ba monio déjà. Tu es né de nouveau. Sambalamo Satan a déclaré attaque. Bien aimé, l'andanga bien. Bitumba oyo nde comprendre que yo ozanani ozana molimo ozana so pe ozana nzoto mais bitumba ezana nzoto te bitumba ezana dimension ya l'âme te mais bitumba ezana niveau ya nini ya ton esprit. So batu oyo zokubundisa bango pe baza batu ya molimo ba misusu baza na nzoto yango na mona tokanga bandoki ya omona ndoki moko apumbwe taba apumbwe boye. Je me souviens dans notre parcelle avant, donc moi c'est il y a 23 ans. To fongola ka porte buena tongo to kuti mwana mwasi wana azam takala pa oneni parcelle mobimba ezalaki na bakanga muyibi ezai clôturer na bakanga muyibi moyen moto akota pesate pe ezana courant. Ce qui avant to là la courant il faut to tchango. Mais comment est-ce que mwana mwasi wana sotaki aya kokota na parcelle? Courant ezali porte ezamunene akotaki ndenge totumie mais mama okoti awa na kati ya ndako oyo ozala bilamba te 1 2 oza jeune fille mais okota na parcelle okoki jeune fille ata mombali akoki kosote yango te mais yo jeune fille na age okoki kosote okoki kuti na kati ya okomi awa ndeni oyo nazalaki na kati ya avion mais avion yango eza wapi? Parce que mutu akokita na avion awa eza aéroporté. Soko kitaki na avion, mais faut kita na bilamba na yo, falo kita na parachute. Parachute eza wapi? Bilamba eza wapi? Ezo mona na te. Mais toi semaine, ozandoki, comment est-ce que koti na parcelle na biso? Bien aimé, landa oyo bien. Bato ebele na ba village soko tuni bango biloko, peut-être yo mona ngo nante. Mais o elekela ngande ya ngwana. Yango na mona batu misusu bakufaka bazoyeba te makambo ezoleka na monde ya molimo. Na monde ya molimo kozalaka activité na butu. Oh mon Dieu. So bien aimé yokana nous bien. Mwana mwasi wana tanto tuni bilamba eza to bando ko beta ba misusu ba couvrir etant que mwasi ba couvrir ke amona na te. Mais c'est que on a vu plus vie azai koloba que to tuni OK. Yebisa biso avion ni na lobi eza combo. Mais tu tuni esiko siko pétrole ngo lobi ke s'il po lobi ke eloko esali ki akwea ezali ke pétrole sila ki na nzela yemo azai pilote. So yemo azai pilote avion esila ki pétrole ngo nini makila batu. So bakenda akoboma batu makila wana nde ba utiliser okende omona nango Satan chaque bando qui faut ba boma mutu na babutu wana baki omona Satan apesa bango ba puissance. Mutu akoki komona Satan te sans makila. De bon mwana mwasi wana azolobela biso alobi jamais mutu akomona Satan sans makila. Siko après to beti après to libérer akendaki ka bongo. Maintenant te ozali bana. Siko et comme nazongi na place ya bitum. Comment est-ce qu'on combattre mutu abongo, mutu apumbwa na butu? Mutu ayaka na ndenge wana obundisa mutu wana. Obundisa c'est jamais physique. Pour la physique, so obundisi apparaître que azana est jeune fille. Mais na molimo aza jeune fille azana ba pete aza capable à détruire famille mobimba aza capable à oboma batu yamala na minito na Congo na ba pays africain mpe na ba monde na minito ba sataniste basi ba matisi degré bien aimé yokanga bien na apocalypse Satan azalaki kotambola tango nzambe apesa ke malédiction azalaki kotambola na nzoto na ye na mabele mais na nini na Genesis ndolo ba plutôt na Genesis Satan bazo tambola na nzoto na parce que Nzambe a déclaré malédiction sur lui abano tambola na nzoto na na mabele c'est-à-dire amando sala ko kindo c'est-à-dire azo sala ka nenti azo roler na kati ya mabele mais na apocalypse eza bongo esute na apocalypse Satan akoma na mapapu akoma na mitu 7
akoma na mpapu akoma kopumbwa ce qui fait nde loko ba chrétien belé ba comprendre te ce qui fait situation na yo ya kala tango bando ko sambela ebela ba chrétien bazo mituna na bando ko sambela zaba zo moni sanga ba vision azo moni sanga ba révélation nazo sambela makambo nyonso zo changer mais siko nazo sambela ka ndengi wana mais eloko moko te zo changer c'est parce que comprendre que Satan a changé la stratégie Satan a kuma ko pumbwa na butu tango wana yo bando ko bundisa Satan za ina mwana muke azali nanu muke azana ba stratégie ya mike azali kokangama na niveau oyo tozo bunda Satan sa koma kopumbwa c'est que fait yope tango bandaki kozali mwana l'agneau il faut changer ba Jésus azana ba phase 4 hein? Il faut changer comme mutu tango comme mutu changer comme lion alléluia olomwe ki lion comme aigle amen il faut pe obanda kopumbwa oh my god alléluia oyebi mama Tiffany na oyebi so bien aimé ke boyeba ke tant que bana nzambe biso pe topumbwa alléluia yango na place bato ebele bakoka ko comprendre te bakanisa ke bandoki nde bapumbwaka parce que Jésus pe amonisi yango tango bano tambola likolo ya mai elo nini bando osimba ye afongolaki mapapu ya aigle na ye bato baomona ke mai ezali me ye azotambola likolo ya mai alléluia bato ebele bakomprendre te ke Adam azali na possibilité à repumbwa. Tu ne peux pas dominer sur les oiseaux. Tu ne peux pas dominer sur les choses qui est au-dessus de ta tête. Et toi, tu n'es pas au-dessus d'eux. Voilà. So, et là, on a nazo kota hein? Olingolo ba eloko. Oui, kota na. Na ngena bien aimé nazo peso fondation ko kanisa ke na compliqué ote. Na peso nanu ba biloko foza na ngona mutu avant de kota na sujet comment combattre l'ennemi. Il faut faire oye ba uzanani hein que okiko pumbwa que molimo na yo ko kikende yango na mona bato ebele bien aimé o mona oza awo tango zolala o mimona tango lali o mimoni oza na koloezi oza na lumbashi oza na poto oza na ba place ebele ozo mona pe ozo sola na famille na yo ozo kutana na batu songolo batu biso oyebi batu biso oyebi te c'est ton esprit tango zolala esprit na yo bien aimé nde elalité tango lali nzoto na yo nde elembi mais molimo na yo elembi te molimo na yo epumbwaka amen bien aimé eloko nazo yebisa bino il faut que comprendre très bien lorsque tu dors ton esprit ne dort pas mais pour faire s'il vous plaît tout ça dans ma question si on comprendre ça que combat spirituel les habitumba d'esprit mibale esprit en colonne esprit ya Satan donc ce qu'on a un esprit en colo donc colo au bundela yo amen donc, voilà au côté na combat molimo se connecter na esprit en colo de colo za se présenter par bundela yo amen mais les là ba combat spirituel de l'église na so tozo mona bato nyonso ata mutabo ayamba yesu te mutu ayeka lelo pasteur azotinda ye kota combat spirituel. Comment peut-on expliquer cela païen topé mutu ayamba yesu te akota na combat spirituel? amen Au moins avoir même ndoki ayeka lelo na ngina bongo la motema maman pasteur dit bana na faut akota na combat spirituel. Parce que na combat spirituel les années pasteur mta bundela to yemoko mtazo. Maman Tiffany, si je vais vous répondre ceci. Et ça, la barrière est belée dans le ministère. Tozo, so moni, pas malade est belé, ma problème est belé dans le monde. Et ça, faute. Il y a la logité, faute. Il y a la païenté, faute. Il y a la magicienté, faute. Il y a la sataniste, faute. Il y a nzambe pété. Et ça, faute, il y a biso basali nzambe. Pour l'homme le plus dangereux dans le monde, c'est pas Satan. L'homme le plus dangereux dans le monde, c'est pas les anges. L'homme le plus dangereux dans le monde, c'est l'homme de Dieu. Parce qu'il y a la puissance qui est occupée au kangeloko na mokilipe kangami na lol. Amen. Occupé au fongol, pe lo fongwami parce que oza loin de Dieu. Amen. Zambe faut honorer eloko zolo. Ya ba bisusu ba comprendre ki tetango Moïse asiliki kaka boye, ko silika na ye boye bato akufi. Amen. So, bien aimé,
Et là, on a répondu des abouilles. Dans l'église ébélé, basala ba erreur ébélé. Moutou aza né de nouveau les lots. A qui jamais ko engagé. Na kati ya combat spirituel ya niveau à l'écolo. Ok, na salabouille. Chaque combat a son niveau et ça a la dimension nango. Et sa dimension n'y a sauté de oki ko involver n'importe qui te. Avant involver moutou na kati ya combat, checker na niveau na ina lo ba tant que ba chrétien. Ok. Na niveau païen. Niveau ba païen, oui. Koza ba misusu ko l'idée bango la combat de prière, mais eza pour la délivrance na bango moko. Tant yozo pénétrer na kati ya délivrance pour na ye. Amen. Tant ozo Mama Tiffany tant ozo sala mutu ozo so mutu akene na yo à recevoir Jésus. Ozo même mutu pas Jésus. So yebisaka a confessé, a déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. Et a confessé que Dieu lui a ressuscité de la mort. Cela veut dire quoi? C'est la délivrance. Nana rosalango. Est-ce que ça yonde rosala la pona ye? Te ye mutu oyo aye ko recevoir Jésus. Yende fois lo bango avec sa foi, avec son âme, avec son corps, avec sa bouche. Ye fois lo bango pomo limona ye et c'est quoi? Amen. On est à partie numéro 1, il y a délivrance, tu vois. Mais on est eloko na koloba, mutu oya bongwani nante, eloko yako passé ezak kozala né de nouveau. Amen. À part né de nouveau, so involvé na ba combat misusu, ba démon na ba kwa retourner panayi. Ba démon na ba kwa bete mabe. C'est pas tous les combats un chrétien doit être involvé. Quoi ba combat misusu Mama Tiffany na relaxo. Webi ke kwa ba démon misusu. Sokoza baptisé par l'eau. Si tu n'es pas baptisé par l'eau, ok, au bout de ça, on a dit. Si tu n'es pas né de nouveau, ok, au bout de ça, Mama Tiffany. Bien aimé, yokango bien. Na lobi bien. Kwa ba démon misusu, okoki jamais ko bundi sabango. Soki oza né de nouveauté. Kwa ba démon misusu, okoki jamais ko bundi sabango te. Sokoza baptisé par l'eau. Parce que baptisé par l'eau et c'est une alliance. Ça n'est pas bali moisi. Oki jamais kolobake na bali moisi bato boma na kati ya chambre yo moko na ba. Na ye. Mais bato libanda va éviter vos balades. Comprendre? L'eau c'est un symbole de l'alliance. Amen. Parce que mutunyo sa kokota na kati ya chambre, afongoli mai pe, ami baptisé, c'est tout. Amen. Ah, c'est baptême. Mais à ça, il y a un protocole à ma bé. Il fallait ça l'année baptême, moi peu basal. Amen. Puis il fallait la père spirituel, un homme de Dieu, oh à baptiser. Amen. À représenter en haut. Comprenez? Comme témoin. Il y a un des tolobi qui est une alliance. Mais aucun jamais qu'on baigne dans certains démons, bazar puissant. Ce qu'on a baptisé sur l'autre. Ce qu'on a bien aimé. Ba pasteur bozo yo kanga bien soko za na bana molimo na kati église ba yemba spécial ba o ba yembaka ba o ba za ba protocole ba oyo ba simba ba sac na yo ba oyo ba tambola na bino ba ke na côté ya ko sala ba évangélisation ba za la baptiser bien aimé na kati ya mai soki ba za baptiser te ko bimisa bango te ba simba pe le côté ba vana na ba kiti pozo tchabango na kati ya danger komona bato misusu Mama Tiffany omona bato misusu bazo kufa basa na kati église bato makambo zo yela bango bino pe bozo comprendre te omona ka komi na bo opération euté wapi asimbaki basani ya nzambe na sa kuta église moko boye bazo zwa mbongo ya offrande na mabonza bazo pesa mwana musala bien aimé eloko zo sala yo bozo mona ngo normal. Yo msali ensemble. C'est ça ignorance. Ce que tangi Bible, nous se référons à arc à Moïse. Amen. Jamais au commun Aaron, le prêtre de Dieu, a joué offrande à péché à n'importe qui. La Bible dit donner seulement au prêtre et d'or de Dicon. Bato bazaï pe meni zinga zinga na ye. Ils sortaient pas et puis qu'on lie na bango ils ba lié car la famille na bango et suki wana. Yo musali nzambe ozwaka biloko ya église oke ko lier ça n'importe qui. Faites très attention. Pozo zo ba malédiction à battre.
Ozoki ne repère ça, tu on a bâtiment dans l'église, bazo kufa, bazo comprendre chaque jour matanga, parce que bozo comprendre te, bozo ça le système ou utilisé, et ça est biblique te, et ça est bon zambe te. Oui, tu es l'homme de Dieu, oui, tu es la femme de Dieu, oui, tu es l'élu de Dieu, mais tu n'as pas la sagesse de Dieu. Au cause de la moine en zambe, mais tu n'as pas la faveur de Père. Faveur en zambe zali kolona oti. Oyo za na bana, mais moko na bango. Mususu ba démon mususu. Bakoki jamais kobima, bakoki jamais kotosa eso kozala molimo mosantu te. Tu dois être avec le feu, tu dois être enflammé. Apôtre Apollos abanda koteya, Paul pe azoteya, mais apôtre Apollos abanda koteya à repentance. Il prêchait, mais il n'y a pas la feu. Jésus n'était pas manifesté dans sa parole. Tant azoteya, Yesu azo manifesté. Mais au moins, Paul, ce qu'il a côté, au moins, la puissance, mais la démonstration de l'Esprit de Dieu. On a une démonstration de feu. C'est un molino, mon sang, c'est à l'ati. Amen. Ce va démon, mais sous qui jamais, kobima. C'est parce que là, Jésus a dit que, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il a dit, tu vas recevoir la puissance. Bah, ça est déjà baptisé. Hein? Tu vois, les gens là, on parle. C'était les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus. Mais ils étaient déjà baptisés par l'eau. Ils n'étaient pas baptisés par l'esprit. Il fallait pas zéla. Jésus a dit zéla. Ti en Jérusalem. Bon zéla, ti le Saint-Esprit viendra. Alors, vous allez recevoir la puissance lorsque le Saint-Esprit sera sur vous. Amen. Merci, prophète. Tu as une question, Moussoussou. Je disais utile ni photo bundela on a combat spirituel. Parce que quelqu'un avec l'église, tout le monde va bundela utile ou physique. Oyo lui combat spirituel les a molimo momona bango babi yaka na mbeli yaka na machette yaka na mulangi o yaka na kombo wapenda le to kombola bango ba kombolo wandi ko kombola ale fia kola e fimbo pia ba le manette ba instrument nini o to koki ko bunda na parce que même ata bible pe tangel biso ko na ko bunda isengelo lata sapato kozala na nini na protection. Amen. Je yango izala na mopanga na yo zala na bango pe se baser avec ça wana bazui ba bloc wana ba commission physique. Est-ce que est-il vrai et singel pe osala la foi na ko bunda combat spirituel na bloc eza physique? OK. Maman Tiffany, je vais me répéter encore. Bien-aimé boyo kango très bien. Dans l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, Ancien Testament, Nathan wana bazaki né de nouveauté. Mutunyo se fa buna na banzeti. Mutunyo se fa buna na bameli. Fo bolata ba sapato. Bolata nyoki ba gama. Bolata tangu Yesu akufaki, alobaki na Samaritain bien. Amen. Tanga Bible bien aimé. John chapitre 4, au bandi verset 20 à 24. Samaritain atunaki atuni bazali na conversation na le Samaritain. Amen. Bien aimé, mwana mwasi wana ayebisi Jésus. Alobi biso bino bato ya Israël ba juif bolobi pono to konza nzambe il faut to kende kala na Jérusalem. Yoka bien domaine physique, hein? Jérusalem est physique, pas spirituel. Physique est place nzambe qui alliance na ya kala qui est na physique. Bango ba Samaritain tellement ba yokana na ba juité bazalaki na montagne ya Jacob. Amen. Place il fallait pe bango ba kendaka na montagne ba kende ressemble. Je suis pas contre les gens ba okende na banzete ba okende ba sala boye, mais ce que je suis contre c'est la révélation. Il faut bon appliquer la révélation à Jésus. Il y a pasteur. OK. Il y a un bateau belé bazo koufa parce que bazo ça l'application. Il y a pasteur, ba oui batepe pasteur peut-être dans Zandoki ou peut-être dans un monde mususu, il y a un bazo pesa bino babilo kwa. Moi dans Zambé yoka bien. La Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité que je suis en train de parler, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qui est loko zo sala, zala nani na makanisi alliance. Bato bele ba comprendre la Bible, te pas ba comprendre alliance. Pour comprendre la Bible, comprendre nanu alliance, ancienne alliance
na nouveau alliance. Nouveau alliance zamba lobi oh te makambo boma batu na physique eza lisusu te. Makambo ya bunda na bitumba ya nzoto eza lisusu. Makambo ya koswana po babandaki soko longoli lino moko na Ancien Testament longoli lino bango pe bayeba longoli lino na yo. Comprendre? Makambo David abanda osalaka ake ko boma batu nzambe atinda ke ko boma batu nzambe alobi te makambo eza isuti Yesu tanga ye azwi nzoto na ya buki pona mutu nyonso. Alléluia. Bitumba esuki wana ya mokili, bitumba echange comme nini ya molimo. Mwepo bunda makambo kuto osala makila ya batu obwaka lisusu makila oloba na ofa baza makila ba meme banini eza esute makila Yesu sukisa makambo. Alléluia. Tant na oloba makila Yesu eza nini spirituel hein. Tant oloba nom de Jésus, Jésus vient. Alléluia. Ça oya nini spirituellement. Alléluia. So pourquoi nangana po simba banzeti? Pourquoi ngana zo simba ba sapato? Oh banini ezo compter lisusu te botanga bien aimé botanga bien na Colossiens chapitre 2 botanga ngonyos. Boromona Paul azoloba, ça ne dépend pas des jours, ça ne dépend pas des temps. Oh, ce que je mange, ce que je porte, ezali susu elokote, eloko amutu ya awa, ezali ke bitumbeza ya molimo ya nzoto lisusu te. Alléluia. Bien-aimé boyoka bien. La Bible a bien dit en Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il a dit que Paul azoloba, na ba Ephésiens, église, et puis na ba église msusu. Alors, tozo combattre la chair et le santé. Mais tozo comprendre, tozo combattre combat na biso, et ça contre les principalités. C'est l'autorité dans l'esprit. L'autorité ni, cause l'autorité divine, na l'autorité à Satan. Oh, awazo préciser, et ça l'autorité du diable, le prince. Cause ba prince du diable, Satan est pour ça prince. C'est Yetsko Satan a prince de prince. Azarouati. Alléluia. C'est Jésus-Christ le roi des rois. Alléluia. So yes, Satan yawa. Les princes, c'est la principalité, c'est la puissance du ténèbre. On est en train de combattre contre, en anglais, contre le puissance, against the rulers of darkness of this world. Barula, ils sont des dominions du ténèbre. Alors, the spiritual weakness in the high place. So, démon dans le monde spirituel, dans le monde, c'est des bangonde bavanda kana mapata, bavanda bakanga ba prière na biso, ba démon na baza très méchant. Amen. So, bazomlo qui ça 3 dimensions. Excusez-moi. Bien aimé, Paul azolo ba bien, bitumba ezali so physique. Pour ba chrétien na tawana ba bande ko bunda. Ba olinga toki ba voisin ba yo bundisa bango pe ba ke obunda. Paul il faut comme la bango lettre. Abi bitumba na biso ezali susu ya bo nyama te. Eza bitumba ya molimo, botika ko bunda na bonzoto. Omoni mutu azando kimba moko ke ozwi machete okatiye. Obomi mutu l'état akoya. Parce que yo sala yango physique. Bango bayaki epa na yo na molimo. Mais na molimo yo ye nini oyo ko bundisa pe na bonzoto. Amen. C'est au salaire. Amen bien aimé. So Paul azoloba awa. Tozlai ko bunda na bonzoto te. To bunda na makila te. Nzoto na makila eza mutu nde tozoloba. Mais siko biso tozo bunda na ba principalité, ba prince du ténèbre, ba dominion la puissance, na ba dominion à ténèbres. Tozo bunda na ba esprit mauvais, l'esprit méchant dans les lieux célestes. So ba esprit méchant wana po obeta bango, il faut yo moko pe ozala na molimo. Po bango za molimo. Mutu asa kufa kala yo zo bundisa ye. Olonga azangi nzoto. Batu misusu bakena batombo, bakie ko sekwisa batu bakufa, milimo batu bakufa po baya ko bundisa. Bien aimé, est-ce que boyeba ke mutu akoki ko kende na tombo ya yo? Aza kutu ndeko na oti. Akoki ko kende na tombo a sekwisa so koko na yo moko boy. Po amoni abundisi ya koka yo ti. Saoul a fait ça. Le roi Saoul a kenda ko sekwisa Samuel. Po akobundela na mokili. Po apesa une prophétie.
a gagné. Mais ayebaki te ke ko bengi sa mutu akufa eza ya bonzambe te. Alléluia. Notre Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu des vivants. Il faut que benga woya c'est quoi? Mais yake ko benga wakufa. Ba église belo bozomona ba benga ka batu ba ancestre, ba benga ba ancestre na biso. Eza ba église nzambe te. Bien aimé boyo kanga bien. Nzambe lingaka eloko wana te ndango na Marie. Na ba Marie Madeleine ba yaki koluka nini luka nzoto ya Yesu bakuti ki assez quoi déjà aza isusu te balobi pourquoi arrête chercher le vivant parmi les morts. On le met le moins très important par rapport à l'église où il semble la kabako na biso bakufa mais bizarre l'église biso semble bakoko na biso ba tout monde te donc c'est exemple notre église catholique bango bazana ba messe il y a un étude tout ça Saint messe vendredi ou saint il y a Marie Isa Yesu Isa Bawei Isa Marie parce que mona que Santo Maria maman Nzambe sambela pona biso donc ça maman Yesu asambela pona biso yezali parce que Maria zo qui grâce a trouvé grâce et besoin Nzambe est-ce que ça comment vous trouvez cela que babenga neti Santo Polo zala na biso Santo nani za bon soko le bakoko na biso bakoko na biso parfois ba yeba Nzambe te mais ba Santo wana ba yeba ki Nzambe différence na ngo zaleti. Ok, maman Tiffany, quoi ta na compléter yango Élysée akufa ki mais lorsque ba yena mutu akufa mi quoi Élysée et toucher na mutu akufa ki directement mutu akufa zongi na momo parce que mutu na ye Élysée et toucher na nzoto mutu akufa ki mutu asekwi donc mutu ayebi Nzambe mutu aza kati na bonzambe ata kufi nguye za kaka par rapport avec ça Élysée. Ok, de place Nzambe a botola pe nini nzoto ya Moïse. Yebanaka pe place te. Place nini Nzambe akunda ngo. Yebanaka pe te. Nzambe a botola nzoto ya Moïse parce que bana Israël bazali na tendance ya okende koluka tombo na ye basala ngo monument place babando kende ko bondelaka. Nzambe amonaki Moïse te ima Nzambe utiliza Moïse na niveau moko likolo kutu Elia koloba te kutu banani bakoloba te kaka Yesu nde alonga nini dimension ya Moïse. Amen. Bien aimé boyokanga bien. Nzambe alingaka yo na ye bozana na relation na ye ezala yo na ye yango na yesi biso Yesu. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 Timothée chapitre 2 verset 4 à 5. La Bible dit qu'il n'y a pas une autre médiation. Il n'y a pas une autre personne qui est entre nous et Dieu. Le seul médiateur qui est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, pas Marie. Il n'y a pas au Kokonabiso. Il n'y a pas au Moutoumsousou, Alobela Biso et pas Nzambe. Wana ezaba prière démonique. Akobundelanga na nini? Yemo kutu Yesu abundela kipona ye. Alléluia. Santo Paul pe akobundela pona mutu te. Yesu akufela kipona nani? Santo Yohane. Mama Tiffany, tant maman Marie na critiquer te hein. Tant maman Marie akufaki. Akufela pona ba péché na ye moko pona ba péché à monde. Pona ba péché na ye moko. Tangu ba prophète o nyoso to yebi ba kufaki. A prophète Élisée akufaki. Akufaki pona masumu na azai malade. Akufaki pona masumu na ye moko akufaki pona biso. Bible les a bien décrit. Mutu nyoso akufaki pona masumu na ye moko. Mais Yesu akufaki pona masumu na ye moko te. Akufaki pona masumu pour nous sauver. Pour nous amener au Père. Amen. En pona wana komoni saeki akufaki pona masumu na ya ye moko te. Nzamba sekwisi. Soki ezalaki ke bakufaki pona masumu na biso, il fallait balobela pina nzapo et pas na nzambe. Pona ni liwa ekangi bango. Pona ni liwa ekangi bango na lifelo. Ekangi ba klenyos. Kaka Yesu nde afongoli liwa. Parce que makila na ye
Hein? Tala ndenge Yesu abotamaki. Tala ndenge Yesu asekwaki. Tala ndenge akufaki. Mutute, il n'y a personne sur la terre, dans les cieux. Koza mutute oko comparer na Yesu. Yawala ta soko ozui Abraham, yemo kalobi, avant Abraham je suis. Oh, il a dit même Isaac n'est pas comme Jésus. Même Jacob, il n'est pas comme Jésus. Jacob a Mouyibi. Mouyibi a droit de naissance. Mais il a des défauts. Mais Jésus n'a pas de défauts. Amen. Marie a botamaki ka mutu neti ka mutu nyoso botamaki. Mais Yesu a botamaki. Nzamenda kota ki na kati ya libu. Omona. C'est la différence. Marie a kufaki kendi batu nyoso atatoko kende lelo. Okuta Marie tombo ya Marie. Ezaka na nzoto na peut-être abomé kuna. Mais yo ya Yesu tombo etika le vite. Merci. Prophète, nous parfois question sur que pinati qui la yo pour Amen. Na banini na yo. Na l'église belé oyebi. Est-ce que oui quelques églises où ça la combat spirituel? Oui, na yo kaka awa penza na Congo, na yo kaka ba Maulangi, na yo kaka ba CFC, na yo kaka. C'est des ezamwa ebele. Pe na ba église misusu banda ko sala ngo mais na mona ngo suti. C'est quelque part il y a des problèmes. Amen. Est-ce que combat spirituel quand comme on a le après combat spirituel comme na ba syllabis. Ba la sa technique ba tina ba syllabis. Yo benga ngoza combat spirituel c'est que nkolo muta obunda. Donc là ko obunda boye, lo ba ko obundela boye parce que même Yesu et ba tususu abundela bango ni timtlo kwa Bartimée. Vous comprenez mona Bartima moni. Même si besenga ja sensa poto ache zelu ache moni. Wana soza ba technique ya combat. OK, wana uzoloba. Mais le lot moni combat spirituel comme ko lakisa ko tangisa batu yango na ba syllabis na est-ce que ça na école il faut ba ki na ba ko la combat spirituel to pe combat spirituel olenga obundela ngo faut ezaka na ndenge pasteur na so lo bela pe ba tchango na ba syllabis eza place pratique yo o jaye pe ba idée na so. Merci beaucoup. Il faut différencier ka pour ça la miracle na pour ça la combat spirituel. Amen. Bien aimé boyoka bien. Eloko mokote bitumba oyo ya molimo. Mais les chefs du combat ezalaka yoti. Ezalaka Saint-Esprit. Saint-Esprit yende a dirijaka bitumba oyo. Ezalaka mutu a mokilite yote. Pour un moko, oui, ba pasteur, il faut ba komaka, biso ba pasteur, ba prophète, faut to komaka, nini il faut ko bundela, nini il faut ko utiliser ba technique, nini ba méthode, il faut ko utiliser, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Mais il faut pas ko exagérer que vous pouvez utiliser la méthode satanique pour ba satanisme ba si ba utiliser aussi la même méthode pour ba dévier ba nzambe na kati ya bosolo. Nazolo ba bien aimé l'expérience o nzambe alekisa ngai. Amen. Tant na bando ko bunda na kati ya bitumba oyo eloko ya liboso nzambe ayebisa nga ke bunda ndenge nga na lakisi ko bunda mais ko bunda okoki pe ko bakisa ba point de prière misusu. Amen. Mais bitumba et dépendra na molimo mosant po yenda ko peso victoire na kati ya bitumba. Ya mwana moko kozaba série moko na za ba livre ba Nigeria ba livre belé tant on a ça ba prière ya ba église belé na ça bitumba na kati ya prière. Il y a beaucoup de différentes prières. Quoi, prière moko ba benga ngo dangerous prayer. Et ça prière dangereuse. Ça prière to benga intervention de Dieu. Mais ce qu'on t'a ça la prière one. Quand vous allez point moko ba prière one et vous allez ebeta pesa poto. Ebeta poto. Ozon tuna eloko nini pona nini nazo sambela ndenge papa songolo mon prophète a dit, mais mon église a dit. Mais il y a quelque chose qui ne s'en va pas. Et donc, nazo sambela na mona ka ba résultat ezamuke. Et là on ni na koki sala. Maman, papa, bien-aimé, botala kabandoto na bino. Botala kande lenge nini nzambe azolobela yo parce que le Saint-Esprit c'est l'esprit qui dirige. C'est le berger, c'est le bon berger. Le Saint-Esprit, la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 14, c'est de ceux qui sont guidés par l'Esprit, sont les fils de Dieu. Soko yo kakamoli mo santute, moyo gagné nyoso et ozalate.
Parce que ça pasteur na biso ndete au pasteur na nga oya yo ongai onani nde azali leader ya bomoi na yo. Amen. Biso tozali neti ba coach. Na vie, il faut comprendre, chaque chose a son coach. Et ça a la professeur à Eloko. Mais oya bonzambe coach ya munene eza Jésus-Christ yemoko de Nazareth. Parce que ba te bele ba comprendre ngote. Ton père spirituel aza wana ko guider yo okola. Kokoma age moko boye yo susu père spirituel ona akomi susu kaka père spirituel pa kombo kaka. Mais yesko yo siko komi fils okomi mature nzambe azozela yo susu ozwa ba commande sute. Aozela siko yo moko omibundela tala Joshua akotaki na camp de promesse. Akota na camp de promesse na bitumba. Autaki na Moïse na père spirituel na ye o azalaki Moïse. Abande kobunda kolakisa ndenge nini ba technique ya kobunda okomona Moïse atie loboko na ye likolo ba Joshua na armée babande kobunda. Mais cette fois-ci Moïse akufaki. Koza la dimension moko nzamba komema o nyonso okopesa ya papa na yo ya molimo osimba te. Eza te ko négliger ete. Eza nga nazolobela na expérience na nga na mema père spirituel na nga pesa na ba technique banini na koli na komi na peta boy na peta ka poto nzoka dimension o nga nazali kobunda ba démon wana bazali plus élevé que mon père spirituel. Parce que Joshua a combattu les géants, pas Moïse. Moïse n'a pas combattu les géants. Moïse a combattu dans le désert. A combattu ba pays nyonso kuna na kati ya désert. Mais tant comme qu'on passait Jordan, il fallait une autre dimension. Oh mon Dieu. Il fallait la sagesse de Dieu. Il fallait pas compter un arc. Pour Moïse a libéré qui bango bana nzambe na makila ya l'agneau. A libéré bango azali na nzete ya puissance du Saint-Esprit. A libéré na bango azali na puissance ya nzambe. Mais na 10 commandements azali ki nango na désert. Aolesa bango ba mana afongola ba mai. Mais tant comme na kata okota Jordan Moïse faut tika nga kimia faut na kota nga moko tant ozokota kuna ozokota na arc de la présence tant ozokota kuna ozokota oza circoncisé eza biloko misusu faut na révéler awa kwa ba révélation misusu bien aimé faut comprendre depuis l'Égypte depuis obotamaki oza né de nouveau bitumbe bandi Satan lâché Pharaon sa bandi Pharaon so katiki yo ba misusu ba olando. On est déjà dans un qui bituma. Oui, non dans les champs de combat. Les jours là tu auras la paix, les jours là tu vas comprendre que tu es là dans les champs de combat aux Anakimia. Jésus a dit dans le monde, tu auras la tribulation. But avoir le good share, à l'objet anglais. Have a good share. I've conquered them. Abi na kati na ngana za na kimia. Ngana za na kimia. Omoni na attention na ozo bela mutu eloko. Nazana kimia taso yebisinga koza bombe moko boye eza awa nazana kimia parce que nayebi que l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien tala muto akomi l'Éternel est mon berger asuka wana lobi même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort obi je ne craindrai rien parce que David azaki prêt pour tout David azaki muto abitumba bon mi tchaka na place à David ndo comprendre po bana na yo ba bika bana na yo ba bota maneti ba Salomon il faut yo za charger na bitumba za la prendre na ba lion za la prendre na ba ours za la prendre na ba Goliath ta mo beti bango nyonso tout au mona bana na yo ba vivre bien Jésus il y a des alliances na bitumba il faut comprendre bien aimé bitumba oyo eza bien kutu Paul a ben na bitumba bien bitumba de la foi de bitumba bien alléluia. Oh ngai na ebite kaka ngai nzambe mets-toi debout Maman Tiffany badoko loba eloko mo te mutuya alobi chaba armor batu biso bakanisi ba armor eza physique te dans le temps passé ezaki ba David il faut ba lata ba biloko wana so Paul badoko describe ba nini ba armor ba nani o ba bilamba o ba soda ba lataka ya ba Romain wana abandoko sala desi apesa bino exemple. Mais na kati ya molimo kozala bilamba tango nzambe alakisanga bilamba wana bilamba ezala neti ya ba prêtre na utu na bando kanisa bilamba wana ezala neti ya ba soda soki ezala neti ya ba prêtre
Et ça va on peut sentir pensa boy. On m'a prêté talaka prêté Aaron de l'attaque. A petit break là. On m'a eza ba diamant ba or. On sale le hôtel. Tant ma betia, tant au côté en la présence de Nzambe, il faut qu'à mis sur mon âme. Oh non, c'est faut bomba. Na temps est passé, ba prêtre bando côté à bongo. Pour la chair et mon anaté. Pour les jours la chair va te montrer Nzamba bomio. C'est pour cela Bitumbao, il faut comprendre ndenge tozo côté la Bitumbao. OK, bien aimé. Comment combattre l'ennemi? Des points nabiso. Tika ba église ozo yebisa OK, oh, il faut ça la biloko nyonso physique té. OK ko bundisa sataka nani? Na munoko kaka. Oh mon Jésus. Tika na lobela bato. OK, bien aimé. Eza boy. Jésus tanga kufaki. Bitumba nyonso ya physique. Ozana besoin ya nini? Ya mbelite. Pierre abimisa ki mbeli alinga kata litoi. Ozana besoin na onati. Ozana besoin ya armée physique. Ozana besoin ya garde corps. Ozana besoin ya nini? Ya ba archar, ba nini te. Comprendre? Oza la besoin de changer bilamba ou de changer nini te. Pour bitumba na ese changer déjà. Et comment bitumba molimo? Bitumba molimo munok oyo. La Bible dit il y a la puissance de la vie et de la mort na munok na yo. Munok oyo ezali minduki ya molimo. Alléluia. Maboko na yo changer comme minduki ya molimo. Misu na ye changer et comme minduki ya molimo. Oyebi koza ba démon misusu mutu musu aza na démon altalinga na misu boy akoyi pou parce que ezami minduki ya molimo. Zoto na yo ton corps est comme minduki ya molimo. C'est kana mutoki boye. Peter baba ndoko toucher kana mutoki ya Paul. Omana ba démon bazo bima parce que comme minduki ya molimo. Tu es transformé, toute chose est devenue spirituelle. Oh mon Dieu. C'est comme il a dit, Pierre, ça a le kaka, au moins il touche naé, au moins il shadow naé, mbalamoko batemo babimi, parce que comme armure de Dieu, au comme bombe ensemble. Ce qui s'attend à monio, à moni moulilo, à moni feu. Bando kitang ba koya au mona na ndenge ya bonzoto physique, ba mona rien. Mais ba ya na butu. Bamona ozanani. Alléluia. Yangona ba demo ba oloba. Paul toyebi, Jésus toyebi yo zanani. Il faut pas reconnaître yo. Oh mon Dieu. Tika na kota na sujet. Boyebi ke soko bunda te na kati ya biloko molimo. Oza mutu te panza. Tu n'as pas encore fait ton rôle. C'est-à-dire oza perdre de temps na yo pour rien dans cette terre. Il faut nous amener à Zoyo, à Tchao place Moussous, on la planète Moussous. Parce que Awa Toye, Satan est là. Bademo Baza Awa, Révélation chapitre 12. Il faut rappeler bien, Révélation chapitre Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et Zoloba, le guerre et Bandaka Awate, et Bandana Lola. Oh! Guerre et Bandi Bitumba, et Indi Kunana Lola. Satan Yazo Bokozi. Ba Michael pe balobi ozwa bokonzi ote bokonzi ya Yesu bango pe ba pushe ye pe sata tindiki bino pe botindiki bazo tindika na ba angelu bazo tindika na ba angelu ba palangani o ba koti sata bikelembo o ba msusu ba kotele Michael sko Nzambe mo ba bunda kutu te akotinda ne armée e bunda pour ba mundi le Saint-Esprit était là sata azwa kinda ote ba boake wapi na se place ni tozali Tozana se awa na mokili. Satan babwa keke wapi na ba angelo na mokili. C'est fende toza boye, tozo tambola na ba angelo a Satan. Tozo tambola na ba tumisusu tozo mona bango ke baza batu, tozo baza ba vampire on la planète mususu parce que awa toye Satan est là. Ba démon baza awa, Révélation chapitre 12. Il faut rappeler bien Révélation chapitre Apocalypse chapitre 12 verset 7. Ezoloba le guerre et bandaka awate et bandana lola. Oh guerre bandi bitumba indi kuna na lola Satan yazo bokonzi ba Michael pe balobi ozwa bokonzi ote bokonzi ya Yesu
bango pe ba boucher ye pe Satan tindiki bino pe bo tindiki bazo tindika na ba angelo bazo tindika na ba angelo ba palangani o ba koti Satan bikelembo o ba msusu ba kotele Michael siko Nzambe mo ba bunda kutu te akotinda ne armée et bunda pour ba mundi le Saint-Esprit était là Satan azwaki ndaote ba boaki wapi na se place ni tozali tozana se awa na mokili Satan ba boaki ki wapi na ba angelo na mokili c'est fait toza boye tozo tambola na ba angelo ya Satan tozo tambola na ba tumisusu tozo mona bango ke baza batu nzoka baza ba vampire nzoka baza ba sataniste ba agence de diable yozo mona ka mutu boye ozo mona mutu mais ba na kati ya molimo mutu ana aza soki crocodile aza soki lion soki aza noti nini yo bozo mona ka bongo on marche par la foi on marche dans l'esprit kotala ka mutu nyonso te aza normal na mokili oyo soki oza normal okufa liwa oyo ekomami liyo te il faut ozala surnaturel tala nde baangelo basi bakiti awa bakiti babimi la bible ezoloba bien na Genesis chapitre 6 elobi baangelo ya Nzambe oyo abengana bango bakitaki baye kolala na basi basali mpe bana wana bakomi bagéant lelo tozomona makambo ebele ezolakisa na mokili oyo impossible omoni bato bakomi balesbien bakomi bagay bakomi bato bazosala baporno bakomi partout bozo comprendre te ce sont les géants ce sont les esprits oyo babotami na baangelou ce sont les gens soki otali bango abnormal baangelou bazwi nzoto ya physique bake kolala na basi mpo baproduire bagéant Goliath azalaki mwana bagéant so otangi Genesis chapitre 6 bami 1 antil osuki wana okomona antil 10 okomona bazoloba bana wana babotamaki nde Nzambe ayokaka kanda aobina kodétruire mokili baangelo yango bazali kaka yango wana il faut comprendre qu'on est quel monde tu es Nzambe ayebaka ezalaki piège Nzambe ayebaki déjà que Satan est là sur la terre atindi Adam et Eve baya kodomine tala langage ya Nzambe azalaka mayele makasi vie azalaka mayele alobi yango bien alobi mwana dominate tu dois dominer la terre langage Nzambe azalaka koloba soki mutu ayokaka koyoka aoyokaki non Adam Nzambe azoyebisa il y a un danger là-bas tu dois dominer kopesa mutu espace te kopesa Satan droit te na kati ya ndako na yo na kati ya foyer na yo na kati ya garden na yo na kati ya musala na yo kopesa Satan droit te tu dois dominer quand ozokota musala rikadabo shakare yanda labo tu prends la dominion tu prends la domination ata patron na yo ozwi domination campagne na yo ozwi domination tu prends charge ennemi azojouer na bavie ya bato ebele soko yikebi te soko yebi te akobeta ofimbo yo comprendre komo kosenga Nzambe oyo Nzambe nayebi lisumu nini nasalaki noka ezali lisumu te ezali nde oyebi bitumba oyo oza na kati te ebele bato bazolela bafamille ezolela basambelaka eza te basambelaka omona mutu kosambela kutu ekiti pasi ya bande osambelaka ndenge méthode asambelaka depuis avant mais azomona présence ya Nzambe ekomi musika présence ya Nzambe ekomi musika te problème ezali ke ozalaki kosambela mais tu n'as pas besoin obandaki kosambela na sagesse te ozalaki koyeba te ennemi azosala nini merci Seigneur po apesi biso grâce wana toyeba bien aimé toyeba bavérité lelo toyeba koyeba bavérité comment combattre un ennemi il faut comprendre Satan na ebandeli azalaki nyoka ntango Nzambe apesi malédiction azalaki kotambola libumu na ye liso abandi kopumbwa te mais na apocalypse akoma kopumbwa cela veut dire na vie na yo ndenge obandi kosambela ntango ozalaki chrétien nde bazosambela de plus kozokama pembeni ya Nzambe de plus bitumba ezokoma ebele oh mon Dieu je parle à quelqu'un ici de plus outaki Égypte
ozo mata ozo ba possession sata kotika mbokaka te ozo ngona nega pete il faut obunda Pendant il a dit, il a préparé la table devant moi, dans la présence de mes ennemis. C'est que l'ennemi a zalaki awa, yo oza awa, table zalaki poule, ba bénédiction zalaki. Le plus les tables, le plus les bénédictions. C'est plus que mon homme a table belé, zamba c'est plus ba bénédiction belé. Mais à l'obi, Satan a zo le belo, au qui ont touché l'homme tiso betingati. Goliath a yebaki déjà. Pour Israël bazana qui ne faut pas bomana. Yawala mutu moko fa signer na ndako ya Jesse. Mutu moko nzambe fa wendi. So vani na vie akobanga banga ko telema na butu ko sambela. Mon frère, ma sœur, ozala kimiate. Na yebi yango par l'expérience. Soki na zala ko sambela te na ndenge na yebi so biloko oyo. So na ndu sala ngote na ngabi ma na prison te. Na ngabi mate. Bazage belé ba démon. Elle est 21 jours te en gêne. Au 6 mois à gêne. Et ça y a qui n'a pas 2 ans à faire. N'a pas de gêner. N'a pas de gêne. 2 ans à gêne. N'a pas continuer. Til est là. N'a pas ça Satan a dit. N'a pas na bimi na mokilo. Au côté kala kolonga ta place mon côté. Alléluia. Sobitumba, comment combattre le diable? Le diable n'est pas fort plus que toi. Yondo pesa kaye makasi. Ennemi à liboso na vie na yo, c'est ton corps. Pour bêta Satan, il faut me bêta yo mogona. Merci Seigneur. Nzoto to la takao nzoto na lobaki nzoto isa yoti. Eza neti prison. Paul azoloba dans Romains chapitre 7. Azoloba, les bienfaits que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Les mauvaises choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est qui fait les choses dans moi. Et c'est le péché. Je connais le péché, ça est dans mon corps, dans ma chair, qui fait les choses mauvaises. Moi, je fais. Et c'est la volonté là. Pour que je puisse pas na constater, na finga batute. Mais ils ont senti que la loi Mokobo, ils ont opposé la loi de Dieu. Alors, le péché à l'iboso. Alors, l'ennemi na yo à l'iboso. Ils ont zoto na yo. Comment combattre l'ennemi? Il faut combattre toi-même d'abord. Donc, il y a le pouvoir na yo te. Ceux qui ont so bêti zoto na yo. Yangwa na yeso ayebaki. Alors, pour la bête à batona qui est dans la Golgotha. Na bête à zoto na ngai. Alors, il s'est donné. Parce qu'il a pouvoir à na Golgotha. Il s'est donné lui-même. Bacha na Golgotha. Tant qu'il a ici, à mon avis, non, c'est fini. Oh mon Dieu. La Bible dit, il a désarmé toutes les principalités, toutes les autorités, a désarmé Bango. Où? À la croix. Parce qu'il savait que la première ennemie de ma vie, c'est le corps. Et alors Paul a dit, oh Seigneur, oh, je suis maudit. Alors, Mzoto yo, nana ko délivrer nangana nzoto. Premier ennemi. Et tant qu'un homme qui combat dans les combats de prière, la première chose, c'est qu'on bête en nzoto na yo. Na lo bite ko bête en machette, oh, en plus, va comment raser, oh, nzoto, au kati. Non. Comment bâtir ton corps? Voilà, tu vois, si j'aime sous peut-être, tu vois, comment combattre ton corps. Parce que ton corps, c'est la première ennemie. C'est pour cela que tu belé, ozo kanakana batu andoki, bandoki aliboso, yomoko. Naboya kuna nzumsus. Yami balé. La deuxième ennemie de ta vie, ne ozawana, eza makanisi na yo. Parce que tu es en train de penser, c'est ce que tu deviendras. Cerveau na yo nzamba pesa ka oteko kanisa n'importe quoi. Et là kozo kanisa rolota mo. Et là kozo kanisa ekoya. Olinga ti. C'est pour cela la Bible a bien dit, l'homme est ce qu'il pense. Yamana Romains chapitre 12 verset 2. Alors, yoga naninga version la mingi, apôtre Paul, abomabe, beta, biloko penza bien aimé. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Alors, mes bien aimés, consacrez votre corps.
Christ vivant. Et là, quand les bossons pour la personne qui est dans l'église commande, alors consacrez votre corps. Nani français ou lingala bien, lingala bête, l'opéra en anglais. Mais ce qu'on y a sur la verset, dans le verset 2. Alors, ne vous conformez pas à ce monde. Vous soyez transformés dans votre verset anglais, lobby. Vous êtes transformés dans votre pensée, la manière de penser. Il s'est renouvelé votre pensée. C'est-à-dire, biloko kala, biloko ya pensée mauvaise, longolango. So kanisela batu mabe, longolango. Batu misusu échec na bango ezali nzoto te. Échec na bango ezaki ba prière te. Mais penser na bango ezala kamabe. Mariage na yo kufi parce que penser la kamobali na yo mwasi na yo mabe. Ozalaka okanisela bana na yo mabe. Je vais te dire, la Bible dit l'amour couvre les multitudes du péché. Ozomona muto azosala mabe, ozomona neti azosala mabe te parce que tu as l'amour. Tu penses comme Dieu. Père, pardonne-le parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Tu vois la mentalité de Jésus. Mais lui il a dit Père, pardonne-le. Parce que la mentalité de Jésus, c'est la mentalité des champions. Il y a les gens, attends, on peut essayer 1 million à quelqu'un pauvre. Parce que la mentalité n'a pas bloqué. Tu dois changer la manière de penser. Parce que mon livre me sent soit il y a béni, et bandakanani na makanisipe. Alléluia. Ako pénétrer na kati makanisi na yo. Ennemi ami balewa. Folonga ye. Parce que longue ennemi wana te parce que Satan soka ye akota ka pa mutu na makanisi. Akota ka jamais na motema. Motema eza nzambe. C'est pour cela Dieu voit le cœur. Il ne voit pas tes pensées, ton cœur. Dans l'abondance du cœur, l'homme parle. Troisième ennemi na yo. Ezande ba sataniste siko tozo kene siko les archis du Satan. Ne place to banoke. Bitumba opo longa yebaka biloko ba itaki misato. Un susu. Na yeri susu na iloko ya dimension. Il faut comprendre now sujet très bien. Comment combattre l'ennemi? L'ennemi est en 3 niveaux, pas 4, pas 5. Non. Il n'est pas dans 5 dimensions. Va compliquer yo. Va pasteur va compliquer yo. Bien aimé so zo landangai, okozala béni toujours. Okomona biloko soko tia en pratique, okomona ngo ezo salema. Amen. Premièrement, Paul a zolo bango bien. Alors il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein? Alors il y a céleste et beleti. Alors il y a lieux célestes. Et là comme sous. Alors c'est ce que tu as dit bien. Jésus lui a donné à Ebisaki Pierre. Alors je vais te donner le quoi? La clé du royaume des cieux. Et les portes du ténèbre. Les barrières du ténèbre ne peuvent jamais te conquérir, ne peuvent jamais te vaincre. Si vous avez le langage nini, pour la nini Jésus a référé dans le ténèbre, il y a un mot qui est dans le livre, à côté de nini. Il y avait les gens, il y avait le monde du ténèbre. Moi, je suis venu à Koufa, je suis venu à Koufa, je suis venu à Koufa, je suis venu au Sala. Ok, na rozonga la kuna jumsus. Ténèbres, Satan a un royaume, 3 royaumes. Un royaume, royaume de l'enfer. 2 royaumes, royaume de marine. Ah, marine est maï. Hein, water, marine kingdom, en français c'est comment? C'est de l'eau. Ça dit Bazakalakati marine. Le monde du marine. C'est le monde du maï. 3e bazana lieu céleste. Satan a la lola na ye. Bien aimé so comprendre que Satan a la lola na ye, ndo comprendre que eloko ni na zoloba. Lola ya Satan existaka. Na yebisa ibino Satan c'est l'adversaire. Amen. Adversaire, c'est-à-dire il est l'opposition de Dieu.
nyonso oyo nzambe asala ye mpe satan asala nini akopia aza neti nde tolobaka bachinois so bamoni keche ya nini ya Nike bao mpe bake basali keche ya Nike na ndenge mosusu yo sikoso oyebi te oya osimba touche amen alleluya amen so satan azalaka bongo ye soki nzambe apesi yo mbongo richesse ye akende mpe kofabrike barichesse na ye akofabrike kaka bongo po atire bato na ye omona boye moto apesi mbongo boye apesi moto yango mbongo apres asengi molimo na ye c'est il est un copier c'est-à-dire azo copier so akopia mpe lola asala gouvernement na ye atie mpe lola alobi ntango bengani nga na lola nga mpe natie lola na ngai bato il faut bato bayebaki nga mpe naza nzambe akoti mpe na lifelo lifelo pourquoi atie la lifelo parce que lifelo ezalaka place na ye mpo place ya kobatama nde kiti na ye bokonzi evandaka baoyo nyonso bazali basataniste place bakutaka satan bakutaka ye na lifelo na mai te na mai ezalaka nde mwasi na ye avandaka kuna marine kingdom oyo babinga mami wata nayebi bato ebele bakoloba ke mami wata bakombo ebele nga nayebi sio soki ozosambela beta nanu kombo wana bao misusu bakombo misusu tika yango nani beta eloko nga nayebi sio eza leviata na kati ya mai eza mami wata nayebi pourquoi nayebi sio bongo ntango oatake eloko wana ntango ereagir nde bakomonisa oyo bademo misusu bakombo na bango nakoya kuna sikoyo kuna na mai satan akendaka soki bobetie na lola na ye bobetie na lifelo sikoyo akende na bino na mai so wana yokola wafa tosuka amen eza final so omoni amemi oyo epa mwasi na ye eza final décision sedi nde wana soki olongi kuna miracle na yo ezali ozwa miracle na yo parce que place wana nde suka makambo bien aimé boyoki biloko nalobi ba étape 3 na kati ya lola na betoloka lisolo lola ezala na 7e dimension 7 dimension après cette dimension wana nde tokoti siko na lola ya nini ya satan après lola ya satan nde ekomi siko oyo lola oyo tomonaka oyo physique so omoni daniel abanda kosambelaka ntango azosambela prière na ye le premier jour nzambe asa na Daniel chapitre 10 botanga yango bien premier jour nzambe asa yoka ye atindi déjà angelou nde tozalaka boye ntango oyo obandi kaka prière nzambe asa arépondaki yo déjà c'est pour cela il faut ovandaka na présence ya nzambe mingi po ntango arépondre déjà oso recevoir bademo baempêche yango te omona motu moko likolo na kati ya nzambe likolo moko libanda moyoka voix ya nzambe eza te Lazarus okoki jamais kobima na tombo wana soki balongoli libanga wana te po libanga wana nde ezoempêche yesu aloba rema na ye c'est cet péché qui me sépare moi et toi nini litoi na ngai eza adulte mpo yoka yo liboko na ngai eza mokuse te mpo na sauve yo Isaïe azoprophétise alobi il y a quelque chose qui m'empêche. Il y a les démons dans les lieux célestes qui sont en train de m'empêcher que je puisse te retirer, te récupérer là où tu es, dans la maladie, dans l'océan du diable, dans toutes les choses, des problèmes que tu as. Dieu peut te récupérer, mais il y a quelque chose qu'il faut combattre. Daniel Abanga, Benganzam, Daniel Benganzam, Daniel Azaki, l'homme de combat, l'homme de la foi, a yebaka secret Azam, mais cette fois-ci, prière les oyati. Imaginez, mutu abando kosambelaka toyebi Daniel aza mutu a sagesse toyebi Daniel ke azayi mutu oyo asambelaka jenaka mais cette fois-ci pourquoi ba prière na ye ya yebi ke ba lion tango balinga balia ye asambelaki 3 fois par jour ba lion ekokaki te kozwaye mais pourquoi cette fois-ci ba lion pourquoi cette fois-ci Nzambe akoka ko répondre prière na ye te pourquoi eloko nini ezokanga lola Zoka lo laissé répondre depuis quand? O etikala ki ezalaki nini? Il fallait Nzambe. Et Daniel, ayeba makambo ezoleka. La Bible dit, à travers la sagesse, l'homme juste va être délivré. So, si tu manques la sagesse, tu ne peux pas être délivré. À travers la sagesse, l'homme juste va être délivré. Tu ne peux pas avoir les choses de Dieu. C'est même pas la foi.
koza makambo misusu esengaka foi po ozwa yango eza bamiracle misusu esengaka prophétie po ozwa yango eza bamiracle misusu esengaka expérience na nzambe ndenge oyebeli ye po ozwa yango kwa makambo misusu esengaka bapriere na bagene po ozwa yango misusu esengaka ozala na sagesse ebo mozo mituna nazo prier nzambe asayebisi nga oui mais porte ezofungwama te mpo na nini zala na sagesse zala na sagesse ere moko zala na expérience na ye na nzambe apesa nga mpenza baretour mpenza pup ayebisi nga rema nayebisi na meme eloko ozotya nga eza mpenza dili nakokende kuna te babundisa nga abi na se nayebisi osi oyoki nga très bien kwa bato misusu bayokana nzambe direct oh gto ayebi déjà volonté ya nzambe me akoyebiso te mpo na nini dimension zala pembeni na yesu zala pembeni na nzambe yeba ye yekola ye aza na banzela na ye me banzela na ye alakisaka ye mpa bato balingaka ye soki olingaka nzambe mingi zala pembeni na ye Daniel assemble eloko moko te ezobetaka pupupupupu 21 jours alobi non cette fois-ci nazogene omoni ke kwa baangelu misusu bayaka te soki ozogene te Gabriel ayaki ntango Daniel azoprie mais Michael akoki koya jamais sa makila ebima c'est pour cela bato mebele bazocomprendre babiloko ya nzambe te baangelu misusu baobeyiraka pa mutu n'importe qui te so oza mafuta te bakoobeyiri yo te yango wana de angelu aye koya Gabriel azali retiré barécupéré batiaki ye na kati ya prison apa roi Persie le prince de Persie atiaki ye royaume ezalaki démon moko te ezalaki royaume ya badémon mutu wana azali prince na badémon ebele barécupéra prière barécupéra rema barécupéra parce que rema ya nzambe eyaka na babénédiction rema ya nzambe eyaka na nyonso barécupéra Gabriel batia ye na boloko bakanga bakle babwaki sikoyo nzambe il faut intervenir nzambe mpenza atinda sikoyo mitindo ntango amonika mwana na ye azopersiste na kati ya bagene na kati ya babiere amoniki Daniel aza moto ya bitumba atikaka te atindi sikoyo Michael ntango aye oyebi ke na bible bien dit que Michael est le chef de l'armée de l'éternel aya général ye moko ntango aye nayebi so fe moko bitumba moko danger nayebi so babuka bachene batikele kobunda barécupéra mpenza nde bongo royaume de se ezalaka barécupéra Gabriel azalaki na rema azalaki na réponse ya prière ya mwana nzambe azala prière na yo ayokaki déjà nzambe asi apesi babénédiction apesi mituka apesi baguérison kwa badocteur na lola koza badocteur baangelu oyo basonyaka bato kwa baministre de finance na lola bapesi bango nyonso wana balobi Gabriel yo ozonga ange de message kende opesa Daniel mais ntango azoya boye barécupéra ye Michael fo aya na kati ya bitumba nazoloba na bato oyo il faut comprendre bien aimé soko yebi prière na yo eza réponse c'est fait base na yo il faut ezala fille de combat il faut beta mpenza base mpo nzambe asa apesi yo réponse depuis kala mbala moko Michael ntango aretire mama Tiffany Michael balibéra Gabriel batikala bitumba bien aimé les champs de combat eza temps ya koreposer te ota la télévision na bata oyo ya covid bata oyo ezoyebisa eza signe du combat bazopeso alarme dans le monde du ténèbre balobi tozo récupérer royaume tozo bundisa royaume mais yo sikoyo état qu'un général de Dieu état qu'un colonel de Dieu dans l'armée de Dieu oza PDG oza sergent na kati ya armée tozala bapete na kati ndenge wana zala na attitude de fâché comme Élie il a dit si je suis l'homme de Dieu que le feu tombe armée estourée Élisée armée entourée talande balobi ceux qui sont avec nous ils sont plus que ceux qui sont avec eux nazolo bana mutu tu as une armée derrière toi il faut combattre jusqu'à la fin pour bana na ba ko bikate sans que yo obunda la prière ebele oyebi prière ko senga prière et à pétition, prière et à remerciement, prière et à repentance. Mais il y a les prières qui, à un moment où il faut baser vinayo. Il faut baser. Il y a deux prières. La prière de combat et d'intercession.
So bien aimé eloko ngala sikuninga loba na okotisa bino siko na mozindo na émission koya na okotisa bino pe na mozindo na kopesa bino comment combattre Satan. Satan babetaka ete kobanda mutu. Nyoka wana babetaka ye na mukila kobanda mukila. Tala Moïse tango abimisi nzete na nzambe alobi bwaka ngo abwaki yango ebaluki ekomi nyoka. Na Bible na ndenge toyebi ko ba nyoka mibale. Kwa nyoka ya Nzambe o Yesu na nyoka Satan o toyebi. Alléluia. Mais façon méthode Nzambe bando ko loba tango naza na prison alobi tala verset wana bien ezoloba ni ngana lobi oh mais Nzambe oyebisi Moïse asimba nyoka na mukila akoluma ye abi oyebi pourquoi aluma qui était à soi qui était parce que dans l'esprit dans le monde de l'esprit abando ko pesa biso loi que Satan soko bandi na ye ko banda na mututa reçoit yo banda na mukila mukila esprit soko koti panda kwa Satan il faut banda na ba garde ko tango yesa kota ina lifel abunda ina Satan bal mote Yesu aye kubunda na Satan le 3e jour avant c'est quoi alléluia nda okutana nayo Satan salaka ndeti Nzambe na yebisa bino bien aimé pour comprendre Satan asalaka makambo kaka neti Nzambe asika kopi soki tosenga makila Yesu yasenga makila batu. On comprend? So ce qui fait tango Jésus a kotaki kuna akuta nanu ba principalité akuta na ba autorité ba prince du ténèbre akuta de dominion du ténèbre abundisa bango nde okota la chambre de la mort. Alléluia. Wana ba sa la finaliser weda okobima na tomo okobimati. Alléluia. Nde okota kuna kotaki kuna nde akuta na Satan. Et puis souviens-toi bien aimé na ko conclure en obo chaque fois okuta Satan okuta ba angelo mibale angelo en faire causa angelo causa en faire la place et en faire un ange causa mort une place et mort un ange. Il y a l'ange de la mort et l'ange de l'enfer. Satan vanda na katikati Nzambe yepe avanda na katikati il y a les chérubins. Alléluia. So avandi na trône, Satan avandi na trône, l'ange de la mort et l'ange de l'enfer. Ba ange wana bazara très puissant que Satan. Mais Satan kosara bango, ayebisa bango ke ye aza puissant koleka bango parce qu'il a des déceptions. Satan kosara kaka. Ye la Bible dit de les sources. Satan kosa. C'est ça ndenge babenga ye père de mensonges. C'est hier pourquoi ça est facile. Alors quoi ça n'attend angelo. Attendez aux awana prophète Igri. Alors quoi ça op. C'est déjà mensonge. Attendez aux awana prophète Nathan. Satan ok au ça op. Alléluia. La Bible dit il est le père du mensonge. Yangana il faut que vous ayez très attention. Nabato ba kosak. Alléluia. Au taliban quel esprit ils ont motivé bango. Mais si ba angelo wana moni bango bunda na bango te la Bible dit que la dernière ennemie qui au combattre bango ezana la mort. C'est pas ça. Ce qui fait sozo bunda bien aimé. Ennemi tango bandi bitumba na kati ya ba prière, na kati ya ba jeûne, na kati ya ba prière tango bandi bitumba, na kopesa ba méthode ba stratégie ebele oyo koya parce que et ça là que olonga tango bandi obunda bitumba yeba ke suka la suka okutana na molimo akufa. Molimo akufa soko betie suka maka. So beti Satan palangolaka mbangu pesa akotike londe enfer na nini. Satan soko koti kaka na chambre na eloko aliboso bundisote. Akotinda ne ba wana ya palongole mbangu. Kwa sa yebi des gens solo. Mais ba o misusu ba démon misusu po ba banga Satan. Ba oloba soki to beti mutote akopinir biso. C'est pour pouvoir résister yo. La Bible dit résiste le diable. Elle va fuir. Yango mona batu misusu balobaka nazo nyata Satan za Beelzebub lukuta. Satan sa sala lukuta na kati ya Bible o mona batu misusu bazo interpréter Bible na ndenge mabe po oyeba te eloko nini ezoleka. Il y a les démons qui a les noms. Comme les démons misusu jamais ko benga na été. Soko yebi kombo na été. Que Dieu bénisse. Ainsi que Dieu nous bénisse.
En fait, Ali, tout comme il a souka pour la lilo. Amen. Habité, na oe kuyawana to bandila wapi. Awa to ya to exposer ko dévoiler ce que l'archi des diables. To le que on balele kakiti. Ya, ce que faut te dévoiler en to lo bango na ndenge nini ba kubunda bango na bango. C'est-à-dire wana to bando ko le kango neti to bina kata témoignage. Ce qu'il faut moi na nzambe à comprendre comment kubunda na quel démon. Ce qui les fait na kutana mami wata. Mami wata ya zaneti démon ya nende enferté. Asa démon na sermai. Mais ce qu'il y a une charge na ezanini, makambo na ezandeni. Toye bande nini to bumisa. Ya, siko soko zoyeba démon ba œuvre na été au qui jamais au bétail. Merci beaucoup. Lenga uta caméra pour nos questions. Ouais. Est-ce que pasteur ko bundisa na combat spirituel a bundi boy? Pasteur bena longi teme mondimi aye a longi abiti. Oui, parce que pasteur na mokili, toko benga mutu pasteur, bate pas nzambe askaza pasteur. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Blessed, que Dieu bénisse, bien-aimé. Plus 243 40 90 40 91 590. Plus 243 90 40 91 590. Bien-aimé, bon benga na WhatsApp nazali, pe normal ezali. Et puis comme ça n'a été quoi abonaka mingi pe na chaîne mususu ya biso les Nazariennes News. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce que l'esprit à Zonte, papa Guy, maman Lauriane, maman Betty Kokele Aneka, ma sœur à moi-même, Marlène Bouyi, maman Fouatabou, de tout côté la micro. Ciao. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana